Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Couvre-feu ezali levé na étendue mobimba République démocratique du Congo sauf na deux provinces ya sous état de siège na Ituri pe na Nord Kivu wana ezali selon compte rendu epesamaki na ministre ya communication pe média sima ya réunion munene oyo esangisaki présidence de la République équipe ya riposte pe gouvernement ya RDC grève ya ba université zokoba malgré accord ezalaki signé entre gouvernement pe ba syndicat ya ba professeur. Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na mokuse ba fêter mokola lelo 40e anniversaire ya création ya parti politique na bango ba détail tout de suite na édition na biso ya lelo o na zene sengo mingi ya représenter les bino. Mbote, merci na fidélité et confiance pour passer la KNB News ou MSA la conformer mais toujours d'une manière très professionnelle. L'édition le bandit tikato fungola yango na sango oyo couvre-feu zalaki levé uta mokola lobby lundi 14 février et ambama kindenge ne sango yango pe ba kinwa gouvernement batalisi que couvre-feu ezali levé kasi ba mesure barrière mosusu etikali en application pe lisusu batalisi que ba test COVID-19 pe yango elongwe etikali kaka pona bat bazali kokota pe pobima na mboka bango esengeli bazala vacciner. Image pe commentaire. Mesure ya couvre-feu ezali levé na étendue mobimba ya République démocratique du Congo sauf na ba province sous état de siège na Nord Kivu pe na Ituri. Décision yango ezwamaki lundi 14 février 2022 au terme ya réunion entre comité de riposte contre pandémie à COVID-19 task force présidentielle présidée na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi. D'après Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, oyo annonçaki mesure yango en direct ya ba radio télévision nationale congolaise. Trois principales mesures ezwamaki à l'issue ya réunion yango ezali bongo levée immédiate ya couvre-feu sauf pour la province sous état de siège, suspension ya test COVID-19 na entrée pour tout voyageur complètement vacciné pe suppression ya ba test pour tout voyageur complètement vacciné à l'intérieur du pays. Pour rappeler que couvre-feu ezala instauré na République démocratique du Congo uta le 18 décembre 2020 na cadre ya lutte contre maladie à coronavirus. Kasi lokola ba levé yango boye elobi te yola la kalibando zongaka iner ezali pe malamu te mi batela kaka po eza important kasi na ba tenancier ya baba pe ba boîte de nuit bango bazongeli mosala na bango ekosalema avec ordre kasi kobosana te ko se protéger kaka po malade esili nanu te. Kinshasa et l'équipe partout. Tout le bien on est que grève via ba université zokoba malgré accord o ezalaki signé entre gouvernement na ba syndicat ba professeur batikali catégorie kasi gouvernement nanga mona batalisi que réunion mususu kozala entre les deux camps pour na koluka piste de solution pour enseigner année académique oyo efongoma déjà Nicolo Eleki ebele. Protocole d'accord moko ezalaki signé na gouvernement pe ba syndicat ya ba professeur ya ba université ya ba institut supérieur public lundi 14 février na Kinshasa. Protocole yango zo prévoir notamment tenue ya commission paritaire dans 72 heures soit 3 jours selon professeur Iyolo. Coordonnateur ya réseau de professeurs d'université ya institut supérieur du Congo. À l'issue ya ba travaux yango de commission talisi que grève et qu'occupé qu'on a suspendu. Document yango ezalaki signé à l'issue à rencontre na Kinshasa entre bac syndical des enseignants supérieurs et universitaires. Délégation gouvernementale représentée na ministre ya budget ya super ministre ya finance ba professeur et ba institution publique en grève uta le 5 janvier 2022 date ya rentrée à nouvelle année académique bazo réclamer amélioration ya conditions salariales na bango bazali koloba que bazali victime
ya ba propre loyauté na bango pe patience patienté mingi batangisi mingi kasi gouvernement ekokisaka na yango ba promesse te bango bazali ko accuser bango na manque ya considération pe le fait d'avoir communiqué lettre moko morte pour na professeur bon balobi ke il faut kaka bavanda balsolola malamu atako accord ezali signé bango bazali déterminé que gouvernement esengeli lakisa bonne foi pour que classe ezonga étudiant nde bazali ba perdant na nyonso oyo tokosenga kaka solution et monana le plus vite que possible pour que classe ezonga parce que jeunesse pe enseignement ezali moko ya ba pilier ya mboka lobby avenir ekosimba manene na ba jeune kasi soki ba yekoli te ba jeune nini bakosimba mboka wana eza motuna o esengili interpeller moto na moto. Kinshasa et l'équipe partout. Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na mokuse ba célébrer pe ba commémorer mokolo lelo 40e anniversaire ya création ya parti na bango elekana kindenge nini bozwa na image commentaire. 15 février 1982, 15 février 2022, jour pour jour, 40 ans, Outa Union pour la démocratie et le progrès social, et a créé le lot Oyo. Bazali ko commémorer 40e anniversaire na bango, grande célébration, et Zali a la ville pour à Kinshasa, peu partout ailleurs. Augustin Kabouya a commandé la fédération, non, ce qu'on a précisé que Bazali kozela ma propos ya mokolo yango occasion moko wana messe solennelle d'action de grâce et lobami mokolo lelo 15 février 2022 na cathédrale Notre-Dame du Congo na Lingwala wabisika ba combattant pe ba combattante ba kutanaki pona kobeta masolo ya parti na bango ya lutte o basali pendant 37 ans ya mbuba kota na pouvoir pe na objectif nini bazali nango kombembela mboka Congo kino tokoma na ba élection mosusu kasi bango batalisi ke baza déterminé pe baza trop sûr que ko remporter ba élection mapona mezali ko ya o la main po ba ko pesa chef de l'état majorité na parlement pe mboka Congo ezokende petit à petit ko changer ba talisaki instauration état de droit idéologie à le peuple d'abord pe bon na bongo misala ba sali gratuité enseignement Peli sous vision à chef de l'État. Ezali minimi ko bangsa mboka pe ko tia moto na centre ya ba intérêt nyo sonde bazali ko continuer ko lutter soki ba yeba kufaka ezala kapamba te UDPS batalisi ki bazali na vision ya ko bongola mboka Congo mokola lelo ezala ki mokola ya sengo kasi mingi ya réflexion ko yeba wapi basika ba uti ba komi wapi uta ba 13 parlementaire kino mokola lelo pe UDPS ezokende wapi sima ya makambo nyonso ya mabe ya mbilinga esalemaki déchéance ya Jean-Marc Kabundu azalaki président ai o balobi ke poste wana ekozala supprimer asi mikolo ezali koya mokili koyeba nini ekosalema pour que parti présidentiel etambola kitoko. Bonne fête na ba combattant nyonso po journal lelo ezalaki po na bango journée ya sengo. Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre toujours état de siège, ba nouvelle troupe ya ba FARDC baza déployé en renfort na Ituri pona kosilisa guerre ya Est bango bazali déterminé ba outi vraiment mosala kozwa formation ya solo ba eko bakisama na équipe eza déjà sur terrain objectif kara moko ko bengana moyini image commentaire. Beli ya force armée de la Bunokati du Congo FARDC na Mukusi ba komaki na Bunia chef lié ya province ya Ituri lundi 14 février 2022 vers mi-journée bango bazali ba militaire o basali entrer na bango na Bunia au bord ya véhicule moko kondimela ka maloba ya commandant ya 32e région militaire ba militaire formé na Kamina dans le Haut-Lomami ba eko renforcer ba compagnon na bango d'armes o basali na différentes lignes de front en cette période ya état de siège. Arrivé à ba militaire ango ezali inscrit na cadre ya montée en puissance ya FARDC. Commandant suprême ya ba armée pe à la police nationale a décrété ka état de siège na Ituri pe na Nord Kivu alobaka ko
FARDC sengeli sala makasi pona koluka kozongisa kimia na Est Démocratique du Congo wana ezali cheval de bataille na ye lokola commandant suprême ya ba armée pe chef de l'état congolais na kati ya maloba toujours batalisaki ke ba ennemi esengeli balongwa na mboka na biso nyonso wana FARDC ezali kobunda pona kosala mosala kitoko avant arrivée ya nouvelle troupe formée na Kamina d'autres unités ya armée congolaise ya FARDC en provenance de Kisangani na province ya Chopo pe bazalaki lisusu déployé na Ituri pendant période oyo état de siège d'où FARDC ezali ko intensifier ba opération na bango ya ko traquer ba groupe armé yo mongu na RDC yeba ke FARDC za na simana yo yaka déjà coin RO poso ki ba kuta na nzela ekozala pasi mingi FARDC kende liboso pe longa banguna Kinshasa eleki partout ba signalé biso crash ya aéronef na aéroport ya Kavumu na Sud Kivu nini penza elekanaki kuna ba détail na Suzi Mwemba. Aéronef numéro LET 419-5/GFA, ya société Agelfreco SA, oyo ezalaki kokuna destination ya Lulengo na territoire ya Shabunda. Ezwaki moto tope esalaki crash d'être lobako na français, lobby 14 février na moment ya décollage na aéroport ya Kavumu na Bukavu na province ya Sud Kivu. Incident yango esalemaki na ba après-midi ya lundi ya lobby. Ya malamu ezali ata perte moko te en vie humaine ezalaki signalé depuis crash yango esalemaki. Kaka 2 personnes ne bazalaki na kati ya équipage yango, à savoir pilote na copilote na ye oyo babimaki nyonso sain et sauve après likama yango. Kasi ya motuya ya ko signaler ezali au cours ya mois ya décembre ya l'année dernière aéronef mosusu esalaki crash kaka na aéroport ya Kivumu oyo ezalaki ko appartenir na compagnie Malou Aviation. Tomesala yango déjà ezostekama partout spaghetti roni pe macaroni roni ezali ba produit ya Beltesco somba kaskobosa na te kotalaka logo po babeta ombatate ozo biloko ya malonga o eza na vitamine pona kopesa bonne santé. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te bayenyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali kale na journée bokoya kolia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit msusu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité tolobi Kinshasa eleki partout.
toujours imité mais jamais égalé que NB News et pesabino information toujours ya kitoko nyonso na lingala nde toloba awa to proposer bino extrait émission Kindoki politique est déjà en ligne na chaîne YouTube na biso kasi ko bosa na te ko visiter simana yango s'abonner mais mingi partager ka ba lien pour ça la kitoko ko détourner obstacle na ko effacer obstacle na ko éliminer obstacle wana tozo senga nga kutu bato este bakomeli ngai général Jean-Pierre Bombangele wana aranda musée Laurent Désiré Kabila batache tango balukika ko longole ko éliminer na cabinet musée suka liwe la ki musée biloko wana de tozoboya toka susi na liwa Lumumba na musée to linga sute to mona ya mona mboka Chilombo yo papa Tshisekedi abunda na mboka oyo tozante parce que Chilombo za muluba il est congolais comme moi nazape na famille ya Tshisekedi parce que bandeko na ba bobo Tshisekedi kaniki babotami wana ba mulumba bababi babotami wana ba Alexis Tshisekedi ba Pablo Tshisekedi bazaba na mulumba ezalaki unité nationale unification salama pourquoi to lingi division Tshisekedi azamo na mboka oto yebi bisikanzo tanga abeta babale na Saint-Dominique na ba Madidier Masamba ba Feli Bonzeka baninga na ba ebi totika ba jeu ya ba tentative ya coup d'état wana ngana zolo bantake citoyen na zo dénoncer natangi komba mutu teke boya soki tokia na justice na kolonga bino naza ko annoncer naza na droit na constitution naza 4e force ya constitution botanga constitution naza mopandisango 2 naza souverain primaire naza fils majeur a pays oyo boki kokosa biso te to bandi ko landa makambo ya politique na ba mama ya wenze ba yoki likambo ya tentative ya coup d'état ba telemeli lelo Chantina la kisi bokasi aboye makambo ya ba marché net ya Matadi Kibala coup de chapeau démolition au sama na ba cimetière ya Kinsuka wana to soutenir Chantini burgomestre Monga Lema lobaki busoba na ye ya kosala opération ngalema bopeto tile mituka ezolala bokene na nzela ya mai wana mituka mutasomi mituka ekufa zana susa ko bongisa te atiki yango wana na veni sur ceinture verte bokomona mutuka esala 6 mois na nzela kari grâce to ma pompage na pont na cinquantenaire mituka ezolala mata kota Sinel kota Mondo Vision nzela muketo kosuka wapi kota kamu ngo bourgmestre a maîtriser na no communauté azoloba n'importe quoi un bourgmestre azosenga koti mukanda a négocier na régie des eaux na soki nani ba représentant à régie des eaux Sinel non tout ça la mobeko président Félix Aza président pona ko yeba ko talaka ndenge ni na koluka lelo kité Union africaine aza na CAC aza toujours na poste mona bilaka totika ba biloko wana busoba monsieur Agilo Andomboyo ekoleka te soki ekoleka eza question orale avec débat eza motion de défiance te eza motion présidentielle te ki asali likambo non to yebi ba motion to vanda pe na ba cabinet politique to yebi makambo wana eza ba montage ya kozwa mbongo oluko somba lupango ba député boza miyibi to votaka bino pona moyibi te ba député boyoka soni bozo exemple un commissaire du peuple à l'époque ya Mobutu to yebaki ba défendre na Kanzeni ba bolombisa lokembia bato ya mayele bazalaki pona population baza ba défenseur à peuple baza mandaté par le peuple nana ko besoin médicament ya plutôt belge akenda asalaka biso ke na chaque territoire donc chef lieu territoire hôpital généralisé et tant besoin biso hôpital général comme on a le dispensaire terre c'est-à-dire que mon hôpital tant que mon maman est moto monaka et ça l'hôpital ya ba territoire so be teke l'équipe maman est ozomona bâtiment tali mais et bon tout poto lo batende ba twalingi to lo baté pendant 50 ans ba bomba tout kala kana bâtiment oh ce qui déjà to bandi développement kuna na kati ya développement ko tika santé pour santé za ba priorité tant ba ko ça déjà bon plutôt tout wana déjà to longi déjà loko moko ya santé donc normalement biso beteli moko nzamboka maboko tozongi ndenge to lingaki to banda développement kuna sikoyo ndenge olobi il faut to tchande ba garde fou parce que to yebi détournement ils ont ça na bato or développement ça na peine na bato ba te bazali ba gouverneur bazali parce que vous passez par là maintenant mon condinde à côté quel mécanisme à côté pour que permettre ba déviation à la tête parce que on peut pas se dire ba to mitema mbezali ba to beli bazana ba caractère kako to utaki nango ya ba détournement tant on lobi sans jouer simbagité parce qu'il y a eu des détournements tant on lobi tije jouer simbité parce que mon kozabeti maboko to monaki moi ba pas ki muke mais d'abord eloko il faut to zala kanango za ke quand mon kondia PC eloko to encourager no bola monango to banda kaka na négativité te mon kondi ezabongo développement et banda na ba territoire parce que yango ndemboka yango nde Congo tant bango ba bandi et son mathématique niveau national bato bakomona parce que la territoire ndebe ko les ali
nde ba route de dessert agricole ezali banzelo mama so ngalo na bilanga nde ba hôpitaux ezali nde ba zone de santé nde makambo ebele donc biso to encourager yango tout ça si mana pour nous soutenir ni ko sala pour nous landela ngo po to mona ki chef de l'état kitina Kasai mais ye moko azokama makama ki okuta kuna yango omoni mama tozoloba banzele zate yango mama tozoloba même la Bible baloba il y a la part ya Nzambe na part ya moto. Le chef de l'état Mobutu Alobakango n'est pas un magicien seul il peut tout mais avec votre appui tant boyoki ke mokonza mboka a lancé biloko wana mais biso be bana mboka to fungola biso mais au na biso moko bana mboka na ba première détourné ya bambongo wana ba première détourné bambongo na bana mboka et au mona peuple on a meka noté ande na biso na yiba ka moko mais soka liba bete maboko très bon bon konza salani. Donc nous devons aider les chefs de l'état il y a qu'on s'approprier pour Joana cause à la première contrôleur na ba premier contrôleur il y a beaucoup de modes de contrôle dirigeants sont que peuple a commis ce prida peuple a commis prida comme tala ce comme konza mboka lobi atelier 1 million na territoire tout le monde mais ça mette biso batali boso to takena no ate avant na batba ya likolo mais ce que biso moko to zo tika makambo to ça. Phénomène Yamibali au babanga la Kazemi na ville province ya Kinshasa et intéressé biso mokonelo Suzi Mwemba azalaki sur terrain pour na nini ba jeune garçon ya Kinshasa babanga la Kazemi irresponsabilité to pe manque ya maturité image pe commentaire na reportage tambola na Kinshasa omona makambo ndenge balobaka mingi côté ya ba jeune garçon na côté ya ba fille okomona jeune garçon azali na relation amoureuse na jeune fille moko boye bolingo ezali kotambola bien mais tango mwasi akwa nose na mobali ki azali na zemi koyoka mobali ba misusu balobaka nga na botaka te misusu balobaka ke ezali zemi na yanga tende to kitaki sur terrain pona kotuna population est-ce que na ba jeune garçon ko wanga na zemi ezalaka mabe to pe mala comportement mibali o ba wanga na ba zemi Pas ngai les a bien là qui toko makasi pourquoi parce que pas cette fidélité l'équipe bango yo ko faire voir que moi si mon vivre dans les 4 5 6 moi ça la alliance mais abima deboche libanda azana na période ya mabe mobali na azana voyage ya ke babimina mobali mususu akangami quand mobali n'est pas royal coïncide pe mobali na ye za pe na tracité mobali n'est pas yépé a commis pe coucher na ye siko yo un moment donné aye sambane no na micho na kangamaki go ndenga kangami wana est-ce que moi na ana vraiment aza mobali na ye ou aza mobali ya libanda pona ngai eza bien na mibali oyo bazo découvrir que moi si nanga aza infidélité donc aza mobulu baza na droit ya kowanga na bazemi wana tandis que ceux qui osa reconnu conscience na ezo sala ke moi si na yo azala ne mobulu tie par rapport à façon yo vivara na ye so wanga ni zemi en tout cas eza mabe makasi mais majorité ya bana basa Kinshasa baza complexé envié même ici à Bali mais kindumba zotika te to ebité so ezara kindoki so ezara code ya famille yango moni ke lelo ceux qui mibali bazo wanga na bazemi baza na raison parce que basi kindumba eleki bazo pesa mibali bana oya bango te yo voulez journaliste est-ce que yo kasi na ndaku soki mobali abali mwasi yo voulez que bana nyoso bazara ya ye eza na pesi mususu omona baba na mobali baza couple normal mais bana mususu bazo même pas papa bazo même pas maman bazo même pas ndeko ya famille c'est que bon on est où qui place mususu conseil na so pesa vraiment bagation et bazemi ça va na batu vraiment il faut bazo bango en charge so zima batu faut en charge et papa azama na batu ozemi sie sikoyo otiki vraiment pour la babo tene bazo en charge pas en sensité ça conseil que vraiment so ozemi sima na batu vraiment consciemment esprit il faut conduire vraiment ozima na batu en charge so aboti so lingo bala ye italio so lingo bala te wana vraiment italio kaka yo ayebi pensa ke ye mutu apesaki yango mais azo wana na yango ce n'est pas bien parce que mukumba wana ye mutu amemi yango ye mutu asali ke ezala bongo comment koki ko wana na yango nazopesa bango conseil na mobali oyo fo amipesa na mwasi oyo alingaka po soki eloko ya bongo ekomeli ye azala mutu moko sérieux pour azwa mukumba ne en charge. Les malamu te sur le plan spirituel c'est déjà un péché
eza ndenge moko na cas ya avortement. Donc en réalité eza lokola obomi mutu wana obomi est déjà quand bien même nzambe akosala grâce que lobi abotama peut-être maman azwa charge na ye et ti kokola na ye mais papa wana vraiment aza malamu tasali mabe makasi asali lisumu munene na miso ya nzambe pe eza irresponsabilité. Donc ce sont des gens oyo baza moins sérieux, ce sont des délinquants de bafichara ba comportement ya bongo. Lelo eloko esala ke batanga kombo ya mutu même à son absence eza banda côté. Eza la richesse otozaka nango tende sala ke kombo na biso et continuer même na absence na biso. Donc tant bazo la descendance ezali à partir ya bana oyo bazobotama. Alors tant déjà parents azo wanga na zemi eza penza malamu te ba mibali basaka biloko ya bongo baza pena malamu te même na miso nzambe puis na société baza malamu te kowanga na zemi ezalaka mabendeko parce que oyo ozali koboya wana ezali makila na yo pamba te misusu balobaka mwasi atrompaki nga kasi mwasi ntango apusani pembeni ya mobali alobi na oke zemi to mpe mwana ezali ya yo fondima pamba te balobi kaka mwasi nde ayebaka papa ya mwana kasi tango bino boboyaka elingaka kolobaka boboyaki ba makila na bino yango ba conséquences mususu yaka na venu okomona onyokoli mwana mwasi koto mais un jour ozui pe libala to pe mwasi kobota ezali pasi balobi mingi baboyaka yango pamba te piaka eleki nango mingi na Congo ba jeune garçon bazali kosala te misala ya malongo ezali te moyen ya kozwa ba responsabilité na mwasi na mwana ezalaka te yango baboyaka kasi ya koboya responsabilité ezali mabete ndima ta na pasi wana bokola mwana o azali makila na yo pamba te balobaka mwana soki azali na libumu azali ya yo moko kasi ntango akomi na libanda akomi ya moto nyonso ba jeune fille boye bape komi batelo yeba nani okoki kozwa zemi na ye nani okoki kozwa zemi te pamba te ba protection ekoma nango ebele ndakisa ba métier bazalaka wana mpona kolakisa mwasi ntango nini akoki kozala na rapport na mobali pe ntango nini akoki kozala na yango te tomi batela pamba te koboya bazemi mosusu nde ezali kosala ke bafaziere bakoma ebele na République démocratique du Congo ezali kokreye bakuluna pe babiloko mosusu soki oboti obokoli mwana na lolenge ya malamu okotisi epe classe surtout que Fati Beto atie na ya enseignement awa na République démocratique du Congo gratuit mwana na akobonga pe un jour akobikisa yo. Ton succès édition la culture, artiste, musicien, Koffi Olomide, patron, il y a quartier latin, à Mamakina, chef de l'État, président RDC, Félix Antoine Tshisekedi Bomukolo, ya lobby eleki na cité, il y a Union africaine, Simalaye, Kozala élevé na rang, il y a ambassadeur culturel, il y a rumba congolaise, il y a Zwaki, passeport diplomatique, Kassiaya, qui vont couper sa matondo mingi, na président de la République Ndenge à Tombola, qui est paix à la qui, Kosala Nyon, sopona côté car les sous davantage image ya RDC Libanda ya Mboka Congo Natina ya considérer balanga nzembo pe artiste musicien ya République démocratique du Congo président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki na audience mokolo ya lobby moleki na cité ya Union africaine artiste musicien alanga nzembo Koffi Olomide ya orchestre quartier latin ayeko remixer chef de l'État na honneur oyo a accordé ya kopesa ye passeport diplomatique na titre ya ambassadeur ya culture congolaise patron ya quartier latin a déclaré liboso ya bapandi sango ke aye ko remixer tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kombo ya famille to pe ya libota na ye mobimba ya bafani na ye pe ya nation congolaise pe andimisa mi pe na titre na ye ambassadeur ya culture congolaise azali ko se sentir to pe a revêtir na devoir ya kozala correct na comportement na ye pe a profiter ki na occasion yango ya malamu pona ko présenter na tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo trophée oyo azwaki kuna na mboka Nigeria oyo esali kaka 2 mois ya pamba trophée ya légendaire award oyo epesamaki na mboka Nigeria pona ye asalaka déjà fierté ya rumba congolaise to pe ya musique na biso pe na Afrika mobimba pamba te ba trophée belé ko uta na mboka Libanda epesamaka na considération pe azali kaka ko remixer tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na considération oyo pena apesi na balanga nzembo to pe na artiste to pe na rumba
ba congolaise na biso pelelo aza vraiment na honneur ya ko considérer to pe ya considération oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi na bango ba artiste nyonso pe bakabwana kina esengo pe azonga kina esengo na motema na ba considération ya boye makambo ya boye bozi wapi soki fati beton te ezalaki édition le 15 février 2022 nazalaki na esengo mingi ya représenter les bino kasi tika napesa merci na équipe technique pe rédactionnelle oyo accompagnaki nga mokolo lelo na nsima caméra pe régie esimamaki na Timothée Kaembe réalisation ezalaki ya Arnold Mbuya ngai wa bino nazalaki wana mpona kopesela bino bainformation ya lelo kasi nazalaki assisté na Suzy Mwemba toujours na coordination ya grande ya communication Jimo Ketimanga oyo azali toujours kokombela masolo lolenge elongo baninga na bino tokutani très prochainement na souci moko ya koservir bino d'une manière très professionnelle nde tosalela bino mosala a pour informer bino ezalaka toujours devant la biso. Bye. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no